Libanda plein, na bandeko quartier, na bandeko na biso ba jeunes na quartier. Comment, je ne sais pas comment remercier votre Ngaba. Tout d'abord, la loi pour nous mettre Ngaba. On sera la tournée de Bandaï Banakala. Namukozi ya Ngaba Yego Yambanga. Et tu sais la vacances. Je ne sais pas comment je vais remercier commune Ngabana, l'autorité communale de ce moment pour continuer la pompe la vie. Et le Bamaka, le pambolé de Bamaka dans ma ligne de Nakia. Mais suite, Missale et Yak. Je vois une fois de plus pour la pompe la vie. C'est vrai que Ngaba est compliqué. Mais moi j'étais content de réconcilier les babota. Bande mon ami sur Yakuluna, Ngaba na Mombele, Pekimi Ekota. Bon, nous sommes batikali, bamuna bambula ba violent, boza la calme ma jeune. Un jour pour éviter bénédiction totale. Mais bon, il y a quelque chose qui est là. Un jour, comme on a fait la vie, on va courir et l'ongoir. Beaucoup de gens qui ont opposé Kimia à la commune Anga. Premier jour, Kulu a construit la vie. C'est vrai que c'est, comme on a toujours dit, les ventres affamés n'a point d'oreille, mais Kulu un jour a l'ongola. Mami Karatan besoin de Ganango, mais pour moi, je ne pourrais plus vous appeler Bakuruna, Begabuno. Monika ni epele na comprendre te. Peut-être que vous avez la joie à la mais maintenant on a Christo. Merci beaucoup. Frères et sœurs, message où on apprécie la richesse spirituelle, la richesse céleste. Au batamukili bamonaka na tango ya présence à Moïse, bamonaka na tango ya présence à Jésus, bamonaka na tango ya présence à l'apôtre. Mais le baza bateau, babota mananzoto bateau tchakate. Mais après génération, il y a les autres, comment apôtre tel Jésus, tel Moïse, donc tous les temps, comme on a le temps dans la vie, c'est que tous les temps, comme il y a RDC, na anal, il y a parole de Dieu, mais le temps dans la parce que le message d'aujourd'hui, ça a été réservé uniquement aux élus de Dieu. Il y a Apocalypse 10. Donc, le message aussi besoin, dans le y a accomplissement de la parole ici, comme on a. Mystère au cachet, au yamine de Balukaki, Bayamaye de Balukaki, le Batikalo comme on a voté. Nabino, quand même, pour vivre la loi de l'eau. Voilà, vous avez la grâce, il y a un cantique nouveau, cantique de Moïse et de l'agneau, la ville sainte, mais un jour, c'est ça pourra bouger le monde entier. Nous avons fait des frères et sœurs, maman, papa, jeunes, et ça pour la bien matérialité.
À quoi sert pour gagner tout le monde et perdre le Christ? Mieux vaut gagner le Christ et perdre tout le monde. À quoi sert? Nanazalia on a besoin tout ça, mais là je vois nyosa mukilima perdre le royaume de Dieu. Mieux vaut que Luka Bokozaliko. Vous voyez qu'au titre d'abîmer l'abondance de tes frères et sœurs. Vous voyez qu'au titre d'abîmer la prospérité de tes frères et sœurs. Vous voyez qu'au titre d'abîmer la foule non. Biloko nyonso mokili yango ne memi ba problème. Biloko tout oyo moto aza ko pousser motema ne po aluka yango ezwama. Prospérité, abondance, richesse. Donc yango ne pesi makunya, yango ne pesi bokabwani, yango ne pesi ba problème, yango ne pesi ba trouble, yango ne pesi ba guerre, bato bazoko koyokana te uniquement kaka pona biloko wana. Mais bino ba pona na tata oluka liboso kaka bokonzaliko. Christ a dit bien, recherchez premièrement le royaume de cieux et le reste vous sera accordé. Vous avez dit que vous avez besoin de quelque chose de la poche. Ayebi que on a besoin de besoin esika kupema. Ayebi que on a besoin de besoin nyonso sengeli pona mutazwa. Mais kocha ngona mutuna yote yulukaka royaume de cieux le reste ça vous sera accordé. Vous savez que depuis l'enfance, ni papa, ni maman, ni papa, même l'internat, même en plein examen, sont de avant là, la foukamina mutambet la qui semble l'église solo na ressemble na mukilo, mukona kufana mona yo monanga, tina sana sena yo kakayo yo kangai. Et sans que changer à ta idée qu'exemple, tout qu'un examen de ça maïel na régime, na kunate, na zalaki kunate. Na senga jamais que kolo na koma pe musani na nzambe na sa na yo, jamais pas cette idée, loin de là. Mais kaka tous les jours 10 ans mobimba o senga kaka so fuka na muto ambet nzambe mukola suka na mona miso na yo tina sana scénario ka yo pe 10 ans avant kolala avant kolamuka c'était mon seul repas et ben ba samedi mususu église ndeko batonga église na mission na bango munene kula banda wati kuna na nzela mais si on a côté samedi pour méditer moi-même dans l'église na ba banyo sonangai méditation même 1 heure 2 heures somme si je méditer na fukami na biskanyo ba tchaki makamba na moi na fukami après la dimi et je sentais que j'étais bien mais qui me poussait pour faire cela na bandu kaka na mona mission na moto wa benga kaya Yahweh gloire à Dieu et Yahweh sali grâce na ye sans le savoir peli loba et comme na maboko ndeko na bino. C'est vrai que mingi bakal saka mingi ba mona ka oui à simbi à kota mais qui il a dit aux habitants de la terre que tango komi mukolo zaki mwana ozobeta mwandembo okomi na bastade amnene bapa ko biloko na makolo ça provient du biloko ya ndengwana nana ebisi na bandeko na bisoke tango ta telemi libosawa Bible na maboko me batie biloko mutu moko ayeli ke simba eloko chaka na poche me ese mutu ya mutu wana ese zo sala ese nzambe kwa sala univers otomona simba ke biloko nini nzambe kwa sala so telemi liboso ebale yo moko okisomo mais qu'est-ce qu'il a touché comme gris rien du tout ce Dieu là oya sala ki likolo na se mobimba eloko tozomona sans matite. Mais pourquoi on doit pousser les jeunes? Pe banganga pe na méchanté bazaranango. Client na ye o apesi mbonga ali na bana la tatangi saban. Client ko la tosi mi be côté a combien utaliboma combien de fous, de folles on t'a trouvé partout dans la rue des ambulants par de ça et là. Pe banganga pe ba client na bango ba komisa ba ndenge wana. Mais qu'est-ce qui empêcherait que baluka pe qui si bon, c'est mon client. Il a été quand même bien pour moi, avec moi. Alors, à Lukakisi, un an après, à l'Ongoli, Liboma peut moutazongi normal, à zongi utile la société, à sa famille. Mais Tikali qui ne sait que tu vois. Mais alors, les gens, ils ont raisonné que ce n'est pas normal. C'est le bien matériel qui pousse aux gens pour que le Lukabakisi, Matiti, Bissima, Simbakin.
qui n'apporte absolument rien, rien que la destruction totale. Ça va détruire le mouton avec les jeunes de la famille, ça va détruire la famille Mobimba, parce que Bazangi mouton vous allez soutenir le bota. Jeunes, vous êtes là, mais qui a dit au serviteur de Dieu que pour battre il faut bien que ça approche. Et il y a un congal là, ou l'église là. Mais miracle ensemble, quand toucher l'ango, Moïse a fait le miracle, Pharaon a fait le miracle. Mais pour le miracle, Satan, tu vas nous sur Bazinda qui n'a pas. Pourquoi miracle Satan et le voilà qui va nous aller voir la maille dans la mer rouge, frères et sœurs. Lukaka kaboko zali kolo l'église. Je vous dirai que Dieu a besoin de bon mikonos. Que Dieu nous cache pas passer en bon. C'est vrai, mais si on a bafoula kapé bon sur amak. Mais quel genre de bon? Mais à ouata 10 francs, 20 francs, 100 francs, à 1000 francs, c'est pela. C'est pela comme on n'a pas cité ce mot en boutazo tanga bon wa toki ou éviter à juillet en montégril. Wali bana basi makamba motinda ba ngo ebiti ba yosila ba ngo onde ngini ko balisa ba ona ba mboa. Mais c'est pas normal. Frères et sœurs, lilobo bozolanda, soyez patients. Landa nzambe na yo. Parce que onyo sa mukili riche akufa. Au contraire mo bola perte tikali suki pembe. Mais ba riche kombe ba okata na noki. Mosala itindo na bisimba te bope mingi bazara mosala pona ko lakisa ke même tata la kanema kamwana te mutamu o azana mosala nene kite zo tourner akufi o azana mosala te chômeur nene tikali kambi bo mona motope kusobo sali inventaire le recensement mais bateau pe bazara mabada ba kufi mais Dieu n'a même pas fait mention de ce mariage akufi wa ko bota pe akufi. Bon, le cabilo, on a été eya te, exemple quand on a ya. On a ici quand même. Le riche qui a beaucoup travaillé, c'est vrai, le monsieur a bien travaillé. A amassé trésor dans ma chambre, des pompes, craigner tout plein. Alors une chaise longue a dit mon âme, réjouis-toi. J'ai maintenant de quoi vivre. Na komanda ko lia nyos na sala ki po itondi mingi moi ko na sala de soizate mon âme se réjouit parce que j'ai tout gagné, j'ai tout réussi. Alors bon, na vanda nanga na zela komanda lia tous les temps. Voilà notre trésor nyos on a richesse nyos na butu ba ye bazui mukolo molimo ye ko souffle na ye bilongo tikala ke nyoso. Akwa boko koluka na koma na lata koleka baninga akwa boko lubanga pe mapala libale bien na koma akwa boko lubana bota na koma na bani bele akwa boko luba okunika sana musala ko ngapenda luka musala na mona bakoye banga akwa boko luba jeune garçon ka poto mingi pe bakene na poto bazongi pe liwa mingi pe awa tikala na kongo pa vivre suki pembe. Ce qui pour la fonction de la Mokelekuna, ça va. Oui, bon, peut bazakuna, ou tout le monde balait là. Oui, bité combien de mains à mise sur Tangisana, na Boutumo, il faut la Kuna, de la Sala, et ça faut la banque pour respecter la loi, frères et sœurs. Les lois aujourd'hui, ils ont trésor monnaie. Ce qu'on regardait, sous foi nayo, au ton d'Issamina Bolingo. Okozanga eloko moko. So toni samina kundima, utoni samina boboto na selon Dieu, moto asala capable et a capacité ya kolinga tout le monde. Mutamabe na mutamalam ko moto nyoso zaka mutamabe. Na mukilo mutamalam akolo bateke même ponda kote malo bana binu teke na mutamalam. Mutabotam na mukilo ya se. Malam est la kandam, ma bébé est la kandam. Mais selon Dieu, ma malam est mata. Boboto est mata makasi, ma bébé est la tamandam. Tout homme est faillible. Luka boko jaliko. Na makamnos na yo tandela ya. Kozwa ou pas kozwa, etanyo sozana mo réjouissez-vous. C'est pas là. Koyuka capacité. Koyuka pekanda te na réussite ya moninga moto. So sepe le zongi si maton ki nganda zuyo gloire de kolo kubisama.
un jour il y a pour les capotes pour la mais pour qu'il y ait une concurrence, comparaison, si on se comparer vis-à-vis de tel au qu'il est loin, il y a malem, respecter mon union, le respect de tout le monde et sa bénédiction et qu'il y a tout besoin d'ailleurs. Pour elle à tout moment aussi le capot n'a pas de bino wa situ botala ke kinganda sana nzala boy de kinganda sama malade mais tout le monde mutu moko azobela kata bino et c'est ça difficile pour makoke mona na ba prendre en charge mais non donc kotika moko na konyoko la mate kolo akotika bino te libota tokania na liloba landaka ka liloba talaka ka yao na makamunyo ko bateke ngana suki mwana liloba suka kate tata sana wewe no ko bateke ngana baby na nini c'est vrai que so sala kere on le va que oui na baby vis-à-vis na nzambe mais butwa senga ka tout temps kolo kamba bino atambo le sabino bo brancher makanisa ko bateke so teke bien de nzambe sali muko so teka pete moninga pratique bien c'est pela ko kanga kanda teke ya teke bondege nini non ezamukana yao lelo ateki lobio teki lobikuna ya teki patala yao ndega pesa na batu ya mabe azo pesa bango mondi mai loba linga batonio ko bateke o wana mutomabe bongo yonde mutamalamu tamusuma be ya sali ko zarambuke oyo ko sala lobe leki munene ya wana ne juge confiez-vous à l'Éternel pour te Yahweh ami mon sarakata bino ok hein bon le ka bien matériel to le ba ko bala kata ko bala wali ngili bala na peso conseil kawa pe babola na babola bazali ya so la libana oza ondima mubola mais kuna barishi bazali o hazara besoin kende rapide makuna awa ba ko flatter yo teke oya do ka mbomo ta besoin non awa ko sala même 2 ans 3 ans moi ka 10 000 moi 20 000 mais kolo azobattre la bomo ina ko wela bilo ko mukilite mais un jour bo ba ko tombola bazali mais ko pa pe en côté ko landa pe en côté ko chango point de mire na yote to sakaka humanité to sakaka baninga bato oye bate bénédiction écoute la wa à partir à Kenya à partir à respect à humanité à respect à mibeko wa bakuya ya loi l'état kolo abotika binata mukre un jour Yahweh a commis mon moko mais le seul principal ya kokota kan église que botika kanda oyakawa c'est pas pour perdre le temps inutile, mais pour gagner molimo. Molimo c'est quoi? Surtout tout ni bandoto bolotia belé. Milimo et monana ki na boto. C'est vrai que tant batba kende ki bo ba kenda ba mona kabino bayaka. Bayebi ke ngana zaki na quartier boy. Na zaka camarade na team na visiona no yelelo. Aya temi na porta ndanga otala yo. Camarade nanga za bien, azala tamo malam. So salaki mingi malam. Abalizala kula mwa mutu moka zo zala tu mwa ma poto yo réussir pour ba toucher yote. Botala Lazare na riche. Na likolo ndenge ba mona na kimilimo ko bana ko mona na sobo sali malam. Kuna na royaume de cieux boko mona na. Ka frère kinganda yo po yawa bo bandi ko solo la. Me bande mona Kristo. Lazare azaki na pas souffrance. Riche azoko se réjouir. Matin wana je peux savoir de conseil riche aolia zotonda Lazare olia benda kaye atana table kabila kaye bali ensemble non na sia mesa na bambwa ko loko taba déchet mais Lazare na bubola ni on peut accueillir riche ba kanisa ke loko la richesse ezali ka kubata na makoma timpaka accueillir akolo tala boîte tombola mis okuna Lazare azali mubola Menga riche de commune souffle à moto boy. Abraham, mutango akomi kuna tinda Lazare tangisenga litangata ya mai awa souffle à moto. Voilà milimo abatu balanda nzamna na mukilo biente ba kosuka ndengwa. Bato abasali mabe ba kosuka ndengwa na souffle à moto de seko na seko.
bileko na bileko kaka wana sans changement isika mais tala Lazare ndenge Jésus alobaki boluka bokonza likolo puna esengo ezali ya libela amina ndo omonaka na pongi omonaka bandota malamu amina yo ezosepelaka ndenge omonaka bandota malamu esengo na esengo bomonaka bandota mosusu amina ozomona ndota mabe bazokuniso balolanda yo olamuki okomi na susi voilà bato bazala kotungisa masusi na susi butu moi donc bileko na bileko Lazare atali riche akomi na isika apasi mais moya esala autrement Abraham ayebisi ata totindiki tono ya mai ekoma sika ezali na nzela ekokauka distance makasi na lifelo na royaume de cieux mais bokomonana bazomonana na bo balonga na bo bakweya bamonanaka na bo baosouffrir parce que eleko moko ndeko bino vivaki sika bato bakenda o baolela ti lelo chaque jour kocrier mais nakotanga kombo te pasi na bao basali mabe pasi na bao basimbi mama papa okende kosimba ejour te ndimaka bobola oza nango mais oza riche lilobo bozwi wa bari RDC ezwa na richesse ya mabele mais boza na richesse mosusu euti likolo o bakoma na Bible richesse céleste ya mosuni bénéficier yango te mais oyo ya molimo boko bénéficier bakomi qui a fait de un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils rayeront vous rayer sur la terre vous rayer pela bokonzi na tata ya wasai na boko na moko asiba boko na moko abati la boko na moko ndio tata kama bono yo Nous tata muzasalo la penase maton pele kumpeke mboko na bule na bolingo ndo munene pina boboto no tata tamusaba pona mnoka tnesi esiko nguya tata isala ondio bazaba bote pana yo na tete bomo na yo tata ikambaka peta musaba ngoka tamukilia keka mukilia bwale mukilia pashi yokusali bota esengo na obiso boto yiga na kata bota ngolupe mwana kamba bota ngoya msanto sala papona mno libisama punga nyosho libota tole ko kometre botona moto moko teka tsika pona kwa bonge nyosho bota ke pana yo malamu na utata ezala kati na libota ngolupe mwana kamba moko na moko kimeza na ngwa mo no centre libera kino bo na seko amen la combo de Jésus-Christ dans Nazareth. C'est tout votre type communal. Que tu dois regarder dans le thème. Votre angaba. Ah, non, on va continuer parce que on va comme angaba est comme une béni. Nous sommes pour progresser, nous va continuer le honorable. Je sais pas que Dieu vous bénisse en prière. Remercier l'Éternel Dieu qui puisse vous porter les secours dans tous vos problèmes et notre Dieu vous viendra en aide. Merci beaucoup. Ngaba toujours en avant. Merci pour la bassage de Boïka Piko. Boutumou et Bolé Matena Pass, mais c'est beau, Hollanda et le Poko, la Saïd. Merci beaucoup tout le monde, amis, chers téléspectateurs.
binote et mata koleka un jour pour la retombe la baiki kat na bino. Les frères et sœurs, et ça uniquement pendant le but qu'on peut mon seko. Les restes boluka gangote. Kolo alobaki bien à l'assemblée. Bien-aimé, n'aimez pas le monde avec les choses qui s'y trouvent. Balinga bolinga mukilité na biloko nyoso za kat nango. Parce que biloko nyoso za kat nango babuzi nyonso yango de bendi ba makunya, ba trouble, ba problème na ba famille, ba jalousie, ba guerre ka buzi nyonso ya mukili bato ba luka. Mais bino la première des choses ko luka kaka mukola suka omona misna tata. Parce que ti lelo bozo vivre moto azona jour abandaki na mukilo yo. Pe moto nyonso ana jour akolongwa na mukilo yo. Kolongwa nyonso mutalongwa na mukilo amemaka na eloko te. Mais bato bazowe la tant que ça en vie. Yango ayebi ke ti ozana mukilo assez, ayebi ko wana besoin de telle ou telle chose. Ko presete, ko forcer nzambe na ote, ko luka kayango te yango nde luka bino. Ko la lobaki bien, mais on ne sait pas mais pourquoi les gens ignorent que Kola c'est après ça qui ligne de conduite à Bassambeli. Bien aimé, n'aimez pas le monde avec les choses qui se trouvent. Mutaza kanakat ne aken église à Lukanzambe qui peut s'arriver à Zamusambeli Tamopakan. Ce sont les païens qui les recherchent. Nzambe pesa ngambongo azamupakan. Nzambe pesa ngana kende poto amupakan. Nzambe pesa ngana réussir na examen amupakan. Ndeko na bino même na bomwana. Ni parents ni mutu watinda kena lusambo te. Mais na bomwana na bodo sada na fuka na mutu ambeto nzambe. La kisanga église na ressemble na mukilo muko na umona na ukufa na mona yoyo mona nga. Tina sana se na soloka na yuto soloka to mona na ka. Principe de liboso avant kolala avant kolamuka. Yamona ndeko na bino bano senge pana tata. Je demande jamais que nzam na koma musali na yo na réussir na mukili. Je demande même pas cela. Donc au semble la o bato mukili va changer que faut pour la prospérité, c'est le diable qui les pousse pour chercher le matériel. O boluka abondance, baluka kufuluka non, luka ka boenge na yao, tambola na boenge na boboto na justice de Dieu et notre Dieu vous bénira. Et vous allez apprécier na kuluka matérialité, luka kaka royaume de cieux. Frères et sœurs, mes livres ya batunyo sonde lelo bando so tuni bando te lotami ya mutramta mingi balote. Mais les autres zaki ya kolala, mais âme o nzamba tindi l'église ya ngwana we ko mona kana ndoto. Parce que âme tala Jean lali na kekole Simon a mabona na ndoto na ndege Jean alata na ndege Simon alata na mingongo na ndege alobelaka. Vraiment, frères et sœurs, vous calculez, principe église on de yepona batowana. Et yepona mas oyote. Mas oyo sa moto, zo la moto. Ya mwana zo tinda moto, kola uzuite kotanganga, simba kisi, nana tinda ki batamokeli ki pona okoma boy, ndebo vandi boy. Il faut ka kisi po bino boya. Non, kisi au contraire, ils ont mauvaise voix. Frères et sœurs, n'a pas chose na ngonzamba yebi ko na passe le lo. Ayebi jour nini ako benir yo jour na ko lesho ko leka. Na ko zanga ozana ngo le lo ayebi ko le lo zangi. Ayebi jour na ko tinla possibilité ko ya na poche na yo. Ayebi na ko teka no ko le lo teki bien te. Ayebi ba supérieur ni na ko tinda ko teka ya mingi. Ayebi ko zana besoin ya bilenge bako ya ou bien ataba yete na o ko ka bilenge lelo. Monsieur ba kufi na ko kufa bana batikali. Donc pour la seconde tiene biloko na mutu ya na yete pour la vie à moto. Vie à moto ine mutabate la kabino, yene mutasimba kabino. Si to so la ndailo bana motema moko, so toni na boboto na yao, so toni na justice de Dieu. Abo bando ko bate la kayo atayo sengite. Amen bando na Kristo. Principe malamu landa kanzam na yo, luka kaka kimia na batonio. Sosana kimia batnyo sosana bolingo na batnyo sokolo bosa na wata mukete. Makamno sona ngonda besoin et ko bando ya sans le savoir. Tika ya wa bongisela kayo o ya pesi pona yo. Tika ya wa planifier ka plan pona yo. Yo ndeko senga te ko planifier makamna ote. Ya wa babaka l'homme propose, Dieu dispose. Ne proposez rien vis-à-vis de votre Dieu.
Et n'enviez rien sur cette terre. Sur cette terre, les hommes vont envier de l'autre côté. Tel que Yahweh, parce que na makambosa bongisa, destin na yo mukole kokana réjouissance ko ya. Nzam mutasali passe, nzam mutasali sengo. Tango passe kumisa yao, tango sengo kumisa me zana mo réserve pour sengo ko tinda ona ba problème belé. Amen, bande na Christo. Amen. De quoi vous avez besoin. Ne demandez rien vis-à-vis de votre Dieu, rien que l'amour. C'est un cas bongo ya motema. Oui, kokoye ba ko supporter motonio. Naba méchant, naba tamabe, naba tamala, ya bana. Supporter tout le monde dans le nzamba les sabatonios. Naba tamabe, naba tamala baolia, naba tamabe, naba tamala bazoto bazozala toujours ko batelama. Tala bongo mwana na nzambe. Faut andi assez plaga naba tamala. Non, ce serait mal faire. Frères et sœurs, Lilobo Bolandi, les apôtres bat flatter binoté que oya ko bala kata ko bala non. Wa lingi bala l'église amoza étondé belé ba pesa en bala no ki a peu ba frère no ba za ba meilleur chômeur du monde. O bo bala na bino za difficile. Il faut bolu kaka. Wa linga mbongo na na bina yebsa clair na landa bisika wana. Oko ke ne pas zimbongo no ki mais ba mbongo ya conséquence hein. Na 10 francs, 1000 francs, 2000 francs, 10 000 francs, vous se pele nango. Pour bon, vous liez en gros les cabanes, les conditions et belé, batinda bon que nous quand dans cimetière minuit, calculer nos anawa, après batinda aucun cimetière, na 23 heures la mouki, inde, awa cimetière ni ba batinda bino mbenseka, aucun na 4 na cimetière mbenseka yomo na 4. Conséquence, l'obli boma. Banganga pe bana boligote jeune garçon o apesa ke mbongo alia alèche pe bana atangisi pe bana akomisi mutu liboma po atosi be begote mais baza méchant mais baluka pe kisi akolongola liboma po mutazonga normal po baza ba client na bango mais batindika bango kana liwa yango na frères et sœurs ko kene mbangu kende kamale meton sama na moboto na ya. Et là, c'est très important, mon collègue, comme on a beaucoup d'ailleurs. Nana a besoin de bon d'ailleurs, je vais nios, mais je vais lola. Lola les gars, nous ne sommes pas la poste à lola. Pour le apam la battre la moko na moko dans le bota. Poste de Kanatata. Zamda umo itatam sasal kola se maton pel kumpeke mon boko na boule. Na bon no munene pena bokoto no tata zongo sapna pambola pe pour qu'on batte la libota. Wabi passe de samoro na moko yoksa bote se na biso bokoto ikana kata libota. Na tete moko la suka ya nzam no ko na biso no tata. Et se mona buli sala kata na libota, yoksa libota kembo na likolo e mon samakata bote moko la suka ko na biso no mokano tata. E ko samakata ba bula na kombo le Christ na Nazareth. Na ngam nous sent toute belle bela kino bomona seko. Amen. Bodo na kombo na Jésus-Christ na Nazareth. Merci na malgré qu'on a biso 100% merci na l'église merci na ba frère pour la pambo la bino. Très sincère merci na basali pour la salle bino de boto sa bola na idoba na passe ne singoza na katna ida bona kaka pour la salle bino. Amen.